Capage TV. Capage TV. Capage TV. Ce qu'on a moi sans faire matin, Dieu fait grâce. Na tambola ba makolo ebi ayebi. Na famille la seka c'est seka. Mingi batala ki age babi po na yesi esili Dieu si la bate. Na tanga te na tamba tona makasa koluka. Donc on a mis pesa comme challenger. Zala na ye bomba. Ozo zo mukeke bimera. On a mis très bien. Yo kanga. Ko wala ya makosombe la masi kate soki likumezana mu vie. Yebisa bango. Capage TV. Provision na kachana koyango kokona teko bimate wana na kosala d'assurance. Capage TV. La ville est calme depuis Oyo avec Sitia Kapacha. Il kamba tout droit, il kamba tout droit. Tout droit Les balles Oyo Nzamba Pamboli. Donc yo la famille. Ngala za la famille, maman la famille ya papa. Ngala zali moi na maman Claudia Liboso. OK. Et la ville est calme. OK. Ici pas d'embouteillage. La tranquillité. Là toujours. Si tu capable de depuis yo. Bana Nzambe na yeko betela bino lisolo ya kitoko. Ya esengo. Balobi tant que tozo respirer, to pesa Nzambe merci. To kumisaka ye na tango nyonso. Po yende azali maître ya temps pe ya circonstance. Na elibino Mama Julie Doris. Mama Julie Doris aza moyembi kati na nkolo. Aeli biso maxi single. Oyo kala mingi te bokomona nyonso ezala ba concert, ezala ba présentation. Mais na minute oyo na ba plateforme nyonso atcheli biso asifiwe, atcheli biso son du mois, atcheli biso bijou ya motema. Bana na Nzambe. En tout cas, banzembu wana ezali na réseaux sociaux, ezali na YouTube na ye, soko bikaka Julie Doris obeti okomona banzembu nyonso kobima. Soko ke na TikTok Julie Doris kaka banzembu nyonso kobima. Ngama ma Capage na ko senga na biso nyonso kati na lingomba, to s'abonner massivement, to yoka banzembu po to encourager mosala na Nzambe ekende liboso. Mama Julie Doris bana na Nzambe ya bangoyo ba elio force to s'abonner massivement ezala na chaîne YouTube na ye ezala na ba réseau na ye to yoka banzembu ekozanga te ko zongisa lokumu epa Nzambe. Mama Julie Doris ye wana na présenter bino bana na Nzambe to chaye poa et puis Nzambe akozwa lokumu. Ngangwe kokie bwana banana bato bakoyebisa papa olobakie salabwana ngongwe kokie bwana bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botu nanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage, pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati. Bozoluka biso wapi boluka biso musika te. Bozali na numéro 35 avenue Victoire, commune ya Kalamu, quartier Matongede, référence au Bibi Play. Ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088. Benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088. Kola lisamisu te bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo keba okoya kotika bana baorphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prima lamu boya mobondo ekeyo.
Capache Télévision, tout ça présent en live. Tout vraiment pour célébrer coutumier. Il y a maman Claudia Sassou. Maman à Congo. Naya Willy parce que ngana pasteur John Toye na invitation spéciale il y a Willy et Toka. Na kutani pena yoro swag yoro boni. L'héritier de la famille. Ah. Yoroba. Vieux Juna, vieux. Yoroba. Sassou Nguesso. Yoroba Sassou Nguesso. On changeait sur nom. C'est mon monia. Ah. Tant de gérer famille. Après la grand prêtre, mon grand prêtre était. Vraiment. Nous quoi bana ba yoana. Donc nous quoi bana o ya tika na héritage à bana yé. Ya bo monta mwana na bali wa bali mwana yé. Oui, la mona qui le vieux a télé la famille a mwana na yé. OK. Denis Christel Sassou Prince Aladdin. Oyo banze moto beta bazo yemba ye lokola Yesu alinga kita. Mwana na yé. Viens toujours indilocable. Viens toujours indilocable. Noko. Noko. Mais Noko c'est papa. Non, Noko ya papa. Papa, maman. Noko. Maman est là. Nous sommes sokuta. Surtout bon maman. Bon maman. Ah, on a qui starte. Ah, et ben Noko. Oh icône. Oh légende vivante. Na yé Noko. Eh Noko. Ben voilà. On a un Noko. Bon, et il y a un problème. Lilobaka ya kitoko atake Noko. Capache TV. Liloba atake Noko. O assister mono telemaki esengweza ndenge bon sepeli. Sepeli pourquoi? Parce que ça fait des années ngai na mona libala ya tradition té. Donc à partir ya tradition ya lelo oyo ma nièce na beau-fils na ngai. Ah, la ville est calme. Na beau-fils na ngai Willy Toka. Na beau-fils na ngai Willy Toka. Franchement, na sepeli ya trop. Donc, na zongi recours à l'authenticité. Franchement, et ça n'a du bien. Pourquoi? Parce que partout j'étais avec mes ancêtres. Donc, oui. Oui, j'étais avec mes ancêtres, j'étais avec mes nièces, mes petites nièces, elles sont tous belles. Donc, danger. Vraiment. Les Mbumba, avec Yoyo, avec mais viens pas au tigate, hein? La tigate parce que dans la collection, dernière collection sur Goyo. Tigaboy. Oui, Jean-Paul Gauthier. La banque gabonaise avec mes nièces, Alison, Lorraine. Et ma petite nièce encore, elle est née Kennedy. Vraiment. Mon était Kennedy. Les Mbumba. Les Mbumba Aliawa. Vraiment. Oui. Merci pour la dédicace. Merci en tout cas. La ville est calme. Voilà, mais la ville est calme. Balobi awa. Sans invitation de Koyate. Ezali ki mariage à maman nanga. Oyebi bitumba oyo. Donc la ville est calme depuis Oyo avec Sichaka Pacha. Il kamba tout droit, Tout droit Libala oyo nzamba pamboli. Donc yo dans la famille. Ngala za na famille, maman na za famille ya papa. Ngala ezali mwana maman Claudia Liboso. OK. Et la ville est calme. Ici pas d'embouteillage. La tranquillité. Là, toujours. Sichaka Pacha depuis Oyo. Merci. Non, en tout cas, j'ai aimé, c'était fabuleux, fantastique, magnifique. Rien à dire, rien à ajouter. Voilà, la classe était en place, donc rien à voir. Et puis tout à l'heure, il y a la prestation de Papa Chéri Jibin Piana. Et puis Ferregola pour le peuple. Donc voilà quoi. On y va. OK. On a sollicité, hein? Voilà. En tout cas, binomo bomoni ndenge libala salami, libala kitoko. Ya Willy Otoka, félicitations. Maman Claudia Sassou, félicitations. Tozala kiwana libala kitoko, tozala oyo, tozala na kati ya kosepela. Toya ki spécialement la invitation ya Willy Otoka. Ah, toyeli kamba libala. Oh, ya blali se? Sepela. Moninga blali se? Sepela. Ah. Malgré tout, nga na boma libala nanga likolo mwasa tshela nga biloko moke, mais turo na obomisa.
Vraiment, capache. Pasteur. Idée. En tout cas, na oyoto sepeli makasi. Vraiment. Tondimaki te ke mate ekotaka pena boye. Na ko remarquer que yo kanga pardon toli a pété la ndamaka partout boye. Boye. Oye ça mate ya moko sa ingrédient. So ko tena pratique au moni clair. D'accord si? Ya wana. Toli a pété ça le ko la rola zéro. D'accord si capache? Jamais. Zéro abima chiffre moko est compétent à participer à kaka na ba chiffre. Makasi. D'accord si? Jamais. Yo kanga 0 plus 0 égale 0 to se on a divisé na moins ça ka 0. 0 comment na bango ba soka solution hein? Mais ça comment ni ba 0 ko se ka bango te. So ko ça 1 2 3 vanda nyen. Pour copie na yo 1 ko ke de ti na 9. Papa isimba faut benga ba 0 ba na sima ba peta chiffre na oki. Kilo Très bien. Tu peux dire non mako. Makasi. Est-ce que modèle de revue on va comprendre très bien? Bazo comprendre na makasi. Kala ba challenger là. Makasi tikuna e pasta. Namoni. Vraiment yo kanga très bien. Kokoma awa eza grâce ya Willy etoka e. yo kanga eza grâce ya nani? Ya Willy etoka e. Ange ya Willy etoka. Dragon de la monnaie. Na mwasi na e mama Claudia Sassou. Vraiment so te telemi wa grâce ya preso. Vraiment preso. Zamba pambola. Makasi. Yo kanga bien. Au cours numéro 1. Awa te ya wazala eke. Ekenge. Soko liaki bien te ko sepela meza badela libumu. Ero ko soka siki biloko ezangi na tongo nzote kosi. Aussi là. Très bien. Merci. Yo kanga ya. Nasaka clara. Tozaka na masolo ya libala. Libala ezani. Libala ezani. Nini? Obala na alliance eza la yaka tofana nyonso libala. Libala. Kapashi pesa matoi. Makasi. Yo ba catégorie mabala. Yo kana na catégorie mabala. So na catégorie nanga libala ezana numindodo yo bawa. Pasta bala déjà eh. Ah yoka. Na bala kapashi. C'est que à part libala maman Claudia na papa Willy bisa bete osa libala tebeti na maboko. Abino mo le bien ngo. Patanika. Merci, on le dit. Ah, on le dit déjà, c'est pas l'ami. Vous êtes, yo kanga très bien. Toujours sur là wa. Ah, yo attaquer Zani. Attaquer za challenger. Ola mkana tongo te tika mzato kimia. Keba na numéro 9 fois 6 à match propre. Ayebi qualité. 9 fois ta bocha bite faut faire des la salité. Makasi. Ya sika bundaki. Boye. Boye. Yo kanga mboka moko te kotamba na mokili ba ko tigolo biloko lokola muta maladi. Exact. Yo moko nde fotika tongo bimoki. Comment nyama lokola furmi mu sergete batika mi tonze te ba ke bima ba luka yo fano kayima boko na 20 à 30 ans. Lobby et funda lelo, mais lelo c'est ka lobby. Makasi. Ba koyoka. Ayoki. Pesa kama tei. Tous les mutogoni na 60 et 70 ans. So batika lipiaka ko sekalite. Yo kanga. Ndego na sa clara. Ngana le yoga ngai son très bien yoga ngana le kana chikite na lo clara vie za baga okendo tala ser na obo yozana ba 30 ans kwa kabela 2500 francs otido simbela imwana ngana kenda ko betela ser c'était na chambre poto bambarido nzoka memesa na ezaki ya koningana nayeba te likolo lokoso na simba libanga bekapashi na leka lokwa na double mbange kitati na se pozanga yoka se nini kuna na kosi eloko te mbanga lokwa mine longwa tuona ba démarche ya passe ya vie ngana tambola na kenda ko ba mapo ya futi ba mi futi
Foutima pour battre à 4 dans mon cher. Et puis ma mère n'a pas boulangerie. Quand c'est la première bourreau qui était à chaque cher, c'est comme ma 4e prière qui t'a. Nous comme il s'en fait à secret. Nous avons mis un dossier. Et puis nous sommes en goût à la propreté. Fait ça manière pour la place à lever et belé. Il y a encore un coup d'état. Il y a un moment donné. Nga si ata tika biloko kapasha labe exemple moi si nanga tika biloko ata na une heure bakati courant na koyeba monta wenzeka ta na komeka soupe tika we pasta na expérience na expérimenté na ndenge ngana ko ko chenga biloko na une ata mulili eza kureke yi na seka ka lutu ko zo kana komeka soupe na munoko ba mona biki wenzeka ya 12 za 4600 na biko détecté. On comprend la très bien. Yoka kurawa. Et puis nga soki mwasi ba para ko tala nga ko bimisa na bilo côté. Ko ça ko livrer nga. Tala na nisi no ko sala ba si. On le dit bien. Ce que ça kaba o na boto da te ina kaba exacte. Eza bongo. Mama. Tika boy. Bana kutenikia lupango na miso na timela bango. Bana ni superstar. Bana mongo soko sana eloko te bakoyamba papa John soko ya tana mikate okobi na poche baza lokona mambo aéroport baza na zona ko détecter yo kama kambo papa j'entends très bien non la passe on a mettre la yoka soko komi na moi 100 francs matin net lelo Dieu fait grâce na tambola ba makolo ebi ayebi na famille ya seka c'est seka mingi batala ki age babi pona yesi esili viesi la bate moyen wa na tanga te na tamba pena makasa ko lupa ya na bi pesa ko challenger zala na yo bomba ozo mukete bimera la mina très bien yo kanga ko wala ya ko sombela mbasi kate soki kumezana mu vie yebi saba ngo et puis ko tika ko tala TV na ndaku te ko tala nzalomo ya koteka na yo na TV na na hiki na nani ndani ni na télévision si vous allez simika kena on esika bitula yo so ko faire total bako kuno ba TV ba teki teka ngo bebe ayoki na ba ko polele ba prière mususu ko tala le sang côté yo de boycott tika we pasta o sambe pambo yanga akotombo ya ko ko di makawa elomina moyo ngana sikola mituka na tsaki porter na mema nyos ngabutu mabo kilo na ngato osola nene na bana mwana ye akwesa $20 na nyata ko sana ibisaye tika boye bibala na ngoko za makambudi bisera yo ala kisayo oh mete oh yo ayoki la nana ya wana ko pelele eza na leo mo ki mo santo ya kapashi ya mo be inda ya ngora peza ngabutu ndego na propre bera na beta de kapashi oyebi sanga ndego na so bera na kisa la gabu mala asili sa bilo ngana toboka na kusoma ndao wewe utokokejela ti yo so kejela aussi sa nyonso manaja sisa milote mama mtamalaja zakale makuti mi bale bisa kwa sanzi si mo récupérer la na ya yo si wali ko pepula e o penda so bera poko ni intérêt wana yo sisi nyonso ngana ba ndela te yo so bera ti ko ko ayoki yo ba ngaya très bien na lo ba manzela nyonso yo ka kuro na so mwana pesa na bota imbo ngabo kilo zonga wana wana ngana selo na très bien to selo ina teka mabo kilo akola mo muke kapashi okay na so ka baliki $20 iko na baliki si manatali mutamoni te ngale usena na kisi ya mwana ngabo kilo zoba tanto enda zo meka ngata so na se mobile ate ya tembe eza bako mama ba tentation c'est belé tika boy ngana taki na bitena mo litambo ya eza ko aleti azo da meka anyata soka timbe wangana nalo batena sali oje Daniela bombe fuita na intérêt mais na mona talite na bitekebe na la ville ka ti na beli ngabi ewoye saka mwana ye nakosi ezebo pe na tawa na pesa mwana no zoki $10 sala weze o meto ye mambo kila fuitinga na koti renverser
Pasta, et bon, ça va, Moussala, aux oya, meni kilo, au moni mabo kilo, kima. T'es gana qui m'a raté, gana challengé. Bon, ça, on est. Maman, gali kabaru kambongo, na tambola pedato le kulili. Tika boy. Tawaga na kenda ko lukaso gini ni gunatika di pia kana zozo na makulu trajet musika. Na ndimana te kisaketi nazo kana kwa liboma. Nzoto eza yanga, bila mazo kati eza yanga. So ina teki moko mabe eza wapi. Na sala ta je na ziba buto na tenga misi lokwa kutabandi liboma sika. Na sina koti maleo na dame na zimwa 5 minutes na poche. Sio na zoto tambola ba. So yi mutamoni ba yebinga. Jono kumi wende na kosaka taxi na mataki awa bandi ba beta ngana ba bandi ba boto nga nyoso. Baki na painga. Po talaka. Challenger. Makasi. Mais le levi Dieu est bon. Makasi. Zamba lokotaka na fulu. Makasi. Naza témoin. Nazo ko sauter na leka na classe té. Na lobango clair gana ka solité. Na boya classe tongo. Ezanga ité mathématique na makamane balanga kinanga té. Sika boye. Na lobaka polele. Challenger. Te beti na maboko kona ngora baba ko dena mba. Alors. En attendant la zone s'asseoir. Hein? Tu dois continuer. Boye. Yokanga. Les autres nègres bacho wako bina. Yama kamba fete. Boye. O paso bina premier ni sala ekenge. Sinon tu kokosa téléphone tongo. O pa ko lokota so sama yeye copie ya bone mo e mo nani. Na sala clara. Na ba mawate. Na lobaka. Na za ko avertir, mais na za pesa pas avantage. Boye. Ah, tout fait nombre. Pasta. Présent. Pour la nuit, Moussala faut le la sonne. Moussala ne base à dignité na yo. Sika boy. Na kopo sala so ko nyango soni. Batinyo so ba pembe no bakukima. Ndeni. Dambola kana ngande kolonga. OK. C'est kanga ndo na kubasana ngaba mona solution. Sika boy. Sachez sur le genda pour moi ça fait sika valeur na bana nyo se komi no normal. Amen. Na saka kana ngo. Osololi. Ngana za tata na ngata na tala yo kanga kulo. Vie est simple, mais ça n'a pas biscal. Pourquoi on n'a pas capté les gens Zambie? Mais c'est pas qu'il y a des débattés. Tu connais ça, ma camo, on a ça dans Molimo. On a dit matin, ça, mais on a ça, à ça. Nyamani, on a tant de temps, nous serons à faire un traité. À qui t'as la cabine, même à fourni. À qui t'as la cabine, tu es là, wapi. C'est clair. Non, même pourquoi ta toilette? Non, c'est qu'il y a lié qui mouquet, quand tu as la toilette, tu as ouvert la bâtée. Non, mais tu n'as pas. Comment est-ce qu'on ouvre la toilette? Il y a qui fait nini? Gana kata na mwe koko. Eh, bimé ko e koki. Na ya ki modèle o modèle charger le me kola. Na oti gana ni. Yoga ko. To beti maboko. Heureux mariage à papa et Toga, na maman Claudia. En tout cas, libalo tole talaka. Kitoko. Zamba pambola oyo na edu. Boka kitoko. Na ko ça ça vous flatter. Ville. Tu veux tellement vivre la vie sur ma boîte vraiment. En tout cas, rien à dire. Vous voyez? Il y a oublié tout cas. Non, maman Claudia, ça va pas pour la maman. Il y a pas senti biso. Liba les bandaka va tout bibali. Et ça ne s'arrête comme si le ça ne s'arrête nyonso. Yo kanga très bien. Maman qui va na manga lokate la kamobali. Surtout ça. Mobali ça va se bomba yo maman. Tout ça y est. Ba camarade na visite ba voisine wana keba na bango. Chaque porte a libéré ça dans ma condition nango. Yo na kena musala na tibio na sima na porte ma filo ba pression conseil na bipo bandi ko pratiquer yango. Ba be makasi. Na kenda kana ba tricot ele ba tala kana na so ko en charge na bana. Mobali malora akipa mwasi na ba. Mama, so moni mobali bomba pendant 3 mois ça peut-être. Azana bande ko asundoli bango ba ko na bango. Alandio ça peut-être. Faut ba mobali. Nga d'abord nataka bolingo na mbetu te. Ah. Nga bolingo za mbetu te banduma pe bazako na mbetu. Oh, tika me passe. Faut prise banduma le kila cha ngapi? To ba bolele. Samora. Oya allo. Allo fi. Banduma bale di ba cha ngapi na prise. Na tuko ke. Yo ka on le dit bien. Na ndenge nini? Comment ni basi andako bazoko kama voiture personnelle. OK. Soko tena yo gare otiki. Mais ndumba za kwa taxi après ba te sola ki atike chaque jour mususu. Akoma me frère sanzela. Yende mutu. Ayi tous les tinés. Akoki ele be no so na ba kangamia. To beti mabo. Indika toujours.
Est-ce que na bino be? Yango. Na bini na bino be? Yango wana. Yoko kulo. Kapa shiaka. Nazoya. Est-ce que ezokota? Ezokota. Yoka sikoya. Ngai bolingo na tala na sanya biloko ozochelanga. Tika boye. Sanya mobali ya biloko jamais ezaka plat ekozala supu te fo ezaka lokola piscine. Mama oyo nazokita kolombo bazaka favori. Sanya fufu mobali ezaka plat te fo ezala mwa libulu ekota mwa si roquette. Sanya fufu mobali ekangamaka na mofini butelo oyebi libala te fo etikala mingi ebima pembeni lokola mbambolo ekozala na moto. Tika boye. Nazobete oyo babu. Eboso papa bayo otala mobali. Soki bapaka ye kotala mobali tala mobali mbongo azwaki nanenge kotala titui. Tika boye. Eya na bilei mosusu obeka bato baya soki mobali akiti. Eza na bademarche mosusu mobali kotala olutaki. Otali ndenge esoki na makolo komi poussière eseka koteli banzela ya kati kosakisaki na mutu te. Ono livre. Tika boye. Andala loko te. Epuis soki omoni mobali apesi ngo na biloko na pokwa ozolamba aye na kiti pembeni na yo belisa fufu mbangu potopoto ma ya fufu wana toka kopo moko ozongisela ye makolo na ye tya sikre pesani anatanda avantage okuti nyongo na ye. Tika boye. Olabika te bien tozosukisa tokotinue tobeti maboko sikoyo très bien bakei tokotine Kabashi yoka. Nazoyoka pasta. Tokena bakulu tobeta basikoyo. Est-ce que yaka kama oyebi ke mupepe yoka mupepe pesa na famille. Neni pasta. Mupepe mwana mupepe za pe na famille. OK. Mupepe za na ba yaya za na ba leki za pe na ba maabo kilo. Feli te me expliquer bino. Expliquer biso. Expliquer biso. Tokena. Ofanda batena sanze teto na ndako mani mupepe msusu yeye obimisi litoko lobina nimba c'est mupepe aya respect. OK, ya super. Mupepe msusu yola omona banzete nyingana obite na kima na bata masilote nzete kokwe. Ekokweya. C'est ba yele batawa sina yi. Yoka kulo. Na matatona kita. Te tosilisia toya susu. Toya susu betina. Toya susu. Totiki bino. Toya. Ndio kitu fortement oyo. Merci en tout cas. Ça va pas boula. Vraiment. Pasta Zali, vraiment. Yasuka. Yasuka kabasi tobeta Yasuka po. Kitoko baba ni sitala. Toya sima pardon. Adobi. Tokaki maboko merci. Preso, ça va pas bon, merci à toi. Allô bien. Merci. C'est bon. Famille. Mimi
Seigneur Zalien. Merci, merci. Sincères félicitations au couple Etoka
Sincères félicitations à toi, Monsieur Willy Etoka, avec le lit de ton cœur. Madame Claudia Sassou Nguesso. Applaudissez pour les mariés, s'il vous plaît. Merci. Normalement, aujourd'hui, on avait un concert à Kinshasa, mais il y a une personne qui avait décidé, il m'a dit, papa chéri, laisse tout tomber. Tu dois venir à Oyo pour agrémenter le mariage de ma sœur. Il s'agit d'une personne qui est très importante pour moi. Il s'appelle Rodrigue Nguesso, le parrain. Merci Rodrigue pour cette belle soirée. Merci. Le parrain, merci beaucoup. Soki baba iko libéré, fote kozala ya nani. Fasate bosa sengi pala papa mama. Bako mijemika singa na kingo, pripasone soki baba iko libéré, fote kozala ya nani. Le petit bambou. Shakira, loketo na yo plus mobile que oya pose. Loin de moi yo kobina na ni Freddy le kasoko. Musique ebisaka binadama ezalise awa. Musique ebisaka Claudia Sassou ezalise awa. Igoba konga l'invisible Jacques qui modi Jimika Lombo. Jacques Tio et Charles Chimbobo Jerry Bonzele. Alain Angola excellence Christophe Azina Zaza. Serge Kassada les grands patriarches émérites. Bizongo ya makala te alito chamala bakonginga pona bino didi kelo kelo jiko mukuna Jonathan Luz Hervé Mawali Fafa Biancola Yuyima Patrick Alma Patrick Jama Espera Nyerga Pepito Mana Stella Kanda de Genève José Malanda Texas libéré Fasate basa sengi palado papa mama. Bako mijemika sila na kingo, puis personnel soki baba iko libéré, fote kozala ya nani. Toujours. On va conjuguer le verbe zebouker au temps présent. Après on va démarrer. Je zebouke, tu zebouke, il zebouke, nous zebouquons, vous zebouquez, il zebouque. On a dit que c'est du pétrole, on s'en fout du reste, c'est beau. Parlez encore, parlez encore. Christelle Sassou, la babine c'est vous.
Raouf, le patron beau gosse. S'il vous plaît. Kotoy.
Oh, le parrain, Rodrigo Sassou. Mais quand tu n'as papa, tu n'as maman, n'engani bango basala basalini. Après ça, sûrement kaka patience. Yango ezali la clé d'or de toute réussite. Mingi banyo kwa mama susu pe babetama. Mingi mafinga mama susu pe bakangama. Pourquoi olingi tosala kanaya bongote Claudia Simon de Beauvoir lobaki na livre na ye. Quand la pauvreté entre par la porte Claudia, l'amour s'enfuit par la fenêtre d'Andemi yango. Soki nazalaki lokola Adam Bombole, soki nazalaki lokola Willy Etoka, soki nazalaki lokola Rodrigue Ngeso, elatomela yo shadow na Villa Monaco. Natia magandiko nakalakaka na maboko, kokota deko bimate kakanga moko. Natondisa provision na katia ndako yango. Kokota deko bimate wana nakozala na assurance. Yozali wango Omasoki bolingo ezali yoto, Omasoki lamurango ezali yoto. Nandimi kasi ezala ya kolia na monoko, yamena desire kopesa biso mpona bakala basherne bazalaki kosala. Soki asi atingami na moto na ye, eke bapara bapekisi bakosilika. Komenase komela kutu na poison, ino batika ye asala shona ye na malete. Claudia toujours. Richel Vassila, il était de la partie. Honorable Guinon Moya, Maëlé Moya, Maëlé Moya, Maëlé Moya. Le parrain, Rodrigue Ngeso. Oumangali. Inès Igbali. Honorable.
Capage TV. Capage TV.